Oh, bano tozo bota lelo ba komo sakana ba tout temps bo ezanini quoi. Ezanini. Pona nini yalo bana kaila kita na live tandis que biso ba mama auto boto wana bana ba 27 ans, ba misu bana ba 30 ans. Ya ba âge na bango. Donc bana ba komi ko finga biso po mi bale bango ba okende ko lokota de gauche à droite ba otira bango makata, ba zo autoriser bango ba finga ka biso. Ale biso bizengi to fandi wana to loba danser lobi na kaila kita. Pona ni danser pe ki se kaila te ton ofungola mama live. Pona ni te. Donc comment va jouer à est-ce que Darcy a lobby na kaila kita? Mais elle a dit ça tout à l'heure, yo kité kay Darcy a lobby il faut pas dans la live voix kita. Oyo ki ngote? Continue loba. Loba. Eli comme génie nyango, ba maria ba finga, to ba moto, to benga ka bango, to banda ko luka solution. Allez yepa yeli susu, afungoli live ayo ki soni te bangite, scandale onyo surtout bi soni tout telemaki na kati internet yao. Donc to komi to boti bana, to komi bizengi na bango po TikTok ye na mokili, il faut bana bando ya ko finga biso. Ba bando ya ko régler biso ba compte. Biso zamba live to sela ba mama biso te. Attends, bon, le n'importe quoi, ba réseaux sociaux, ils ont quitté. On admet, on accepte. Mais tu as une tata moi si na bisote. Tu as une tata moi si na bisote. Lelo ba tata moi si ba kenda wapi o banda ko telemela ba mama na biso ba semeki na bango. Bazala susu te. Donc ba semeki ya ba mama na biso et que ya biso bana na biso wana et comme une TikTok bana na biso ba yaka ko funda biso supa ba tata moi si na bango te ba comment ya ko funda biso na TikTok dans haya sela nga TikTok ponga na komi camarade ya Kaila ou bien ngana Kaila to comme osala ki je ya ko sala ka ba jenga na lobby Kaila ye ko loba ngana zolo ba na bozwanga bo tenir rigueur parce que à ce moment na komi mama na Kaila ce qui ya roya te biso to roya nga mama ya Kaila na lobby na privé Kaila ye ko fungolela nga live po ya ko régler nga compte Darcy abotela nga Kaila et to ki nena na ba paramètres ya mitu ezo sala Darcy mutachaka nga zemi na botaki Kaila yango wana zo tolérer que pona ni Darcy fini mama nete pona ni Darcy fungolera mama na vidéo te mais bino bana basio yo na zo tuna bino bana na biso abasio to zo bota est-ce que bozabi normal bozabi zengi likoloka ya mibali bokoma bazoba biso ba mama na bino to zo bota bino to zo bokola bino na passe bokoma ko tolérer mibali na bino ba manipuler bino boya ko finga biso ba mama na bino na réseaux sociaux. Est-ce que tant on a même un zem ya Kaila Darcy mutachaka nga zem mais il y a mobile ya malamu soi-disant qu'il a protégera moi. Merci. Il a protégera moi maman pardon quand on a un micro s'il te plaît quand brienga te pardon peut-être maman nanga s'il te plaît avec beaucoup de respect. OK. Parce que là on parle pas de qu'on parler net tu vas jeter. Toujours sola makambo et comme ils ont un plaire mon roi mabe. Et comme ils ont un plaire mon roi mabe respect ça sous-souté. On a limite à la jeune fille. Et pas yoga biso. Loba mami. Et afuna wana, ya azaka si mama. Aza jeune fille mais aza mama. Merci à Mami Ngenda, merci. Hein? Bozana respecter bo ndenge nini yango. E komi nini? E komi modi. Bino bolongo kana biso ba mama na bino na bandaku. Ale oyenga na live po yo Kaila yo yebani. Yo yebani tongo ne roya ko régler nga mama na mokili ba ko tala yo ba ko mono ndengo zo imilenga ndengo ya ko beta o pe na sonité ma maman elle a donné que yaya oh yo il faut bota nzambe faut pesa yo année prochaine mwana yo il faut bota mwana muto mwana ndenge zo bima na sama kolono mwana ana salo yo zo sala mama na yo lelo yo zo ba ke wana ya mwanda wana moni ya muke ya pamba ya mama na yo il faut mwana no zongisela yo ngo oyo ka douleur ya muto yo bimisi na sama kolo lelo komi ko diminuer te loko ya muke yo pesi ye o biso to zaka te ba pesi yo 50 centimes olobika merci mama on est loko moko ko discuter te mais yo lobika elle a donné que lelo eloko maman no ekomi ke donc ya mobali nonde leki ebele o compter ba ne oyo zaki na libumuti o komi na âge oyo komi maman arrête ça je t'aime tellement tu le sais j'ai toujours pris ta défense mais là tu me déçois tu me déçois là on prend le temps que de maman tu me déçois que ça soit la dernière fois au moninga ngana zanga na somo te na banga te na komaka na âge na bino zonga pour la deuxième fois yako fungole mama na live soko za mwasi atembe na ko finga omoni ona finga yo na Darcy ya liboso na tango na nezaka
na kotelaka mingi bino me bozwaka mwa bordure nafingaki wana muso wa munene mingi ya turo na osala bino ata 1 mois na live na yela ko kaka na yela ko kana mobali na yo na yela ko pona leki mobali no na mbongo na stabilité na nyonso tu soko zempolio ya kofinga ba mama ofungolera biso ba live to kofungwa mama no akoya te biso ndem to kolata relais. C'est quoi ça comme bêtise bino bana bo komika nyonso tu likamuke bo fungolera biso ba live to comme ba jouer bino ba tieni bino TikTok. Respecte muke obangi te. Yaya kaila nanga. Obangi na yo pete. Oyoki no somo te. Mwasi o amemanga sukola nga. Mwasi o ne mutasala nga o nazala. So bato wa olobela kombo nanga. So mwasi o kangaki makolo. Nenge pe nazala na pe mate. Ebembe no kaila. Yemsa dansi na zo zela. Ya singa mabolo nga na kota katina mafuni. Omani bola rosetta finga ila. Mabone pada tika ngai. Tika nga na ya finga ki lobi mwana batukunati. Afinga kito yaka kite nataki na live na bango ngana zalaki ya mwana yo kaka na ufinga te loba normal te bango bazoya na mafinga babangi mama wana te ponani tant mutabangi te apesi respect valeur na mama te yo yebsanga o soki yo lobaka no mabolo te na mafuni te biso to lobaka na biso yo kokanga munoko na ngati ngana comme muhumbu da yo tokobela biso nyo tu maboma awat tokobela po yebake mama na ngai ifazaka na première lié. Dans mobali abalaki kaila liboso wapi atika kendati aboya mobali no libale kufa azui etelo nezo lakseke ba ofanda pour tout temps biso pe toyebi ba matière na bango eyaka po baza ba leki baza bana to kota kango te toyebi libala ndenge za la passe ndenga bota katende ba finga ke ba cholaki na ba semeke yazo tutela tolo wana matière eyaka nango ma bonne yo yebi amona betela ko masona privé mais talinga te na lobelaka vie ya batute à part makambo bana fondation sociale ya des royaumes mettons na mona bando tozo bota ba komi ko finga biso et komi okoma lokola normal et komi okoma lokola normal mais biso to boko na ba mama na biso to tikala ofinga ba mama biso niveau bano ba ofinga biso télé na réseaux sociaux mabeni to sali bango pona correction pona éducation bango makambo ba oboya lelo biso to vivango banda kalati libala moko ekufi quelque part balingi so bala te babizwa ta bapekisi yo eye mutalibo so mama lo ba bien papa lo ba te zwa na lingi makambo te eza stress elingi on accepte que cette femme là aza pour éduquer moi na na bonne éducation aza mama ya matalana te ya sentiment te ya loyenge te aza mama ya ba principe ya Afrique ya Congo ayebi mwana nyonso to uchi ko bima na libala moko kala mingi te il faut azwa temps asala de azwa décision mokano na kanda te na sentiment te na loyenge te parce que lobby le prix à payer c'est toujours et tombara na maitu ya tata na ena mama na ye elle vit sa vie. Mais sa maman est dans la dépression, dans l'humiliation, mokili mobimbe se kakaye. Abali sa mwa ne salika 1 mois libale kufi. Takaila na kangina mikona mela mai. Ngana otoza. Ma bonne, moi je peux parler. Parle. Moi je vais parler aussi. Parle. Ma bonne, je sais que... Tu rigoles. Est-ce qu'on rigole ici, vraiment? Ma bonne, s'il te plaît, nana kandate, na sekana, obo tabaridi te. Non, dis ma... Ma bonne, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, ma bonne. Na Bible, ma bonne. Kaila, elle n'a pas raison, en fait. Elle n'a raison, t'es ma bonne. Nga na ebi papa na nga à l'époque, il s'est biso, bango to banoni nga maman biso, abeta bango ba le coutou. Mais, jamais maman na nga zo, apesa papa na nga occasion ya manquer ba ndekone respect. Jamais maman na nga apesa autorisation ta koloba mabe ba ndekone na miso papa na biso, jamais. Nga na koli bongo. Yo kasi kaila mama bonga sela ke mabe koleka mama nanga? Non. Nga pena na makamsu na bina fongola live awa kaila loba non Rema. Oza na raison, mais je le fais pas parce que j'aime ma maman. Nga ima bonne andi na vivana ba chérie nanga boy. Soki mama nanga bengi nga exemple aloba makamu ko ezo sulenga. Na lobaka na yoki mama moko. Mena na kanda na kopesa occasion te po mibali ba mi te mama be kaka ye mutalo bananga ta mwana ozoba makaka mama ne respect so mobali akei nde na zui téléphone na lobi na mama na biso esenge na loba mais na miso ba camarade na misu ya mobali je donne pas l'autorisation nga na mama na nga mabonne na mataka likola kiti vous me kufa nango je m'en fous. Ngai maman nga atambola partout pour nga pona za Rema. À l'époque, to na bana ko bela mobali moko azala ta eba mobali moko kuta eba to kuta na ngai. Azala te.
Darcy wana to boite pour l'instant bazana bolingo mais ba okabwana parce que mobali aotala ye amona kaza mwa so ba kota libala te azo kosa ye no kindo bale aobala ete Kayla je t'aime bien mais lelo pena ma chérie kana biso naza tellement choquée peu importe que maman na loba ke okobota te parce que yo sala ma bébélé na ba voice wana aloba ke aipsa okota classe olingi te boyeboye na se émotion maman pa kobimisa maloba moko boye poza maman ebi passe 9 mois ma bonheur nga tonga zo ko expliquer elle a donné qui ma bonheur ngane na zaboye maman nga tapesi ngane ndakala eza eleki na mobile nga kabeli nga ba million donc ngai ndi na zaboye Kayla atoza na raison kende ko luka tata mwasi noko bo reglango kuna biso toza famille na ote to yebi oka na réseau makamna na famille etali biso te soko moni mama zo se comporter mabe kendo vani sa beau-père na yo kendo vani sa lindeko na ye bozana ba noko bozana ba tata mwasi Kayla biso toza on a rien à foutre en fait na makamna yo bazeme longwa te etali biso te ma chérie za moi ça le sambo point barre mais Kayla soko yeli sous ko démarrer maman abino na salarando kala ngana koma leki ala jona sima OK pour Kayla oba ebandaka boy makamba ba mari ezo benda o malembe mukomso ya kosa biso ko craquer pour ma bonheur yana nga jise sa lobby boye tangu Kayla au sala live Darcy azalaki wana ayebi Darcy peki se Darcy lobby etali nga te makamba famille na bango mais après Darcy a ko sonné tangu bat baleki ko benge pression leki aye ko kata live ça veut dire que Darcy azalaki wana yo ka sa bolingo eza bolingo te ma bonenga yana ngai à l'époque à l'otanga na université ba peki se mobali tika mobali ayokate ngaka mobali na ngai ba uti na passe mobali akomi na bambongo lelo a comment regretter hein azana mobali ma comment regretter parce que bane ko peki ça y est so que 3-4 personnes balobi oyo te ma chérie il faut laisser ma chérie mon amour il faut laisser Kayla na linga ko mingi mais là ngam na yeli ma bonheur matière au puis avant na otekane maputa nga tellement ma bonheur azo pekisa kabiso tozo yoka te yango na yela ki ye matière oyo ke yo fongoli live pour régler maman na bino ngam na yela ke yango nzambe pe merci na bolingo na ye oyepe o mati ezaki te poto bomo te poto yebiso ke o to pekisa ba maria toko telemela yo pe pozane loka osa muto ate ma chérie Kayla soko o meki suko fongolela mama bino live o régler ke o soko zo bota te Kayla etali biso te biso on s'en fout nzambe mutape sa bana moi c'est combat bota donc nous on s'en fout so bazé maison longa c'est pas le temps nzambe alingi pe bota na Darcy te wana na mono pe mama yele azaka mama yele mwana wa rema te ma bonheur parce que to lo bagate bagase non to so banga bango te ma bonheur ngana mama na ngalamba 23h pour ngana lia 1h pour ngana lia ngana ko permettre te que mutu mo boye pour na esengo magoda o so si ya Kayla oza mwana poto koko ozwanda kundengo lingi nena monela ko lingi biloko a leaks o misala na Paris permis c'est rien to sombaka permis ndaku c'est rien ko puta mbongo bimisi ndaku oza mwaso luka mbongo ma chérie respecte ta maman oloba français bien ngana loba lingala ma chérie respecte ta maman pesa ye valeur eta que maman likambo nini merci ma bonheur na Kitty mais Kayla toko fongoli live toya bonjour ma bonheur na sepeli mana initiative ozwi ya kotelema na bana oyo bazomanke baparent na bon barespect oui bamama tout vraiment écoutez-moi s'il vous plaît les filles maman tout oh ça la live mami ngene les mamans je dis bien les mamans oh ça la live bana wana bafinga biso ba mama toza ba mama ya réseaux sociaux mais mama na bango ko bota
oui. Poko telemela yango poso tali mama wala a passé 9 mois na libumu. Aboma ki ote na libumu. Abimisi yo lelo komo yo surtout que mama na zaka na réseaux sociaux te. Yesu ko kaila to boita lobi makamba ko bote bazeme ko longa te ndenge nini tant que yo finga mama azanzambe no ase. Déjà mobali asa na rôle ya munene. Soki mama soka boy mobali ya bala. Kita ye mobali muta ko sala ba preuve. Po mama nanzima, po biso ba mama to mona ka musika. Mama moko talinga malera ya mwana na. Mama na soka zo bobo peut-être azo mona mabe moko mobo. Mobala mwana na ya ko finga makamba salité na réseaux sociaux. Mama ni na kolinga mobali o azo linga mobala mo. Na lingi na tuna kaka kaila. Na ina tuna ka bana nyoso ba impoli o bozo la semso ke bozo ba impoli makasi na réseaux sociaux. Tango ya kana makamba ba mama na bino na réseaux sociaux biso to benga bi. Biso to bota bino. Est-ce que biso vous préférez bon respecter à toi réseaux sociaux bon banga à réseaux sociaux mais maman na bino bon manquer bango ba respect biso to ça ba maman to bête la bino to banga bino on va se mêler dedans oui pourtant on va là ba na réseaux sociaux maman ou azam maman ebiki a bota 9 mois jamais